Neka courage biso to yoka pasi papa Chaba kufi mais pasi oyo bana na ye oya boti bazo yoka ekokana pasonga na yoka te na famille na epete donc bozala toujours makasi parce que za nzambe mutapesa ka yepe mutazwaka na kokima liwa tso pona mbongo me bate bele to mona ya mbongo bakufa te net ba président ba Mobutu wana ba kokufa te ana mbongo kosomba liwa mais tellement za makambo ye moko nzambe donc il faut kende kaka na ba famille na biso o toza pe na ba problème na ba famille oyebi ngana roza na ba problème na famille na ba kati na ba âge mo ba ndoki libota na bike ba no makoko ça jamais 35 ans. Vous comprenez? Avant nazaki accident la ba lien na ya famille réclamant ngai pe. Donc mutu na ba problème na famille ça sérieux. Papa biso boss. Papa qui taboula été ale qui taboula été mais au moins tosé belé. Tosé belé kota maman tozaki 5 totika la 3. Mais kota papa ndé toza. Mais du moins quand même ba parents ba vivants ba on est sur balé. Balé baza vivant, moko van na yolo, moko na zai na limé. Voilà pesa na mobile nanga. Valable. Bon. Pour ne pas nakotanga nanga kombo le problème c'est que abimina nous officiellement pas na bisoté. Nakotanga komone lelo bo solo biyete mtabimi. Oyo etika la ba internet be mission etika la ba mibali bino bozala drôle mona ga tanga ko ba mutu moko boyeti bon donc il est là il sait que je l'aime beaucoup na linga ke tellement mingi ayebi je l'aime beaucoup. Alléluia Hosanna yondo zana makoki ya kolonga liwani mpe ya kosili sangu ya satana opesi pongite na misono pona kosenjela bawoyo olapinda inako. En plein 21e siècle, ce qui est important c'est les concrets. Tiré dans l'abstrait, ramené dans le concret, c'est ce que toute la nation espère, aimables internautes et fidèles téléspectateurs. Merci encore de plus pour la confiance que vous ne cessez de nous faire à travers la chaîne YouTube Concept Touch TV. Et merci encore de plus pour ces nouveaux numéros que vous vous êtes dit que valables. Il faudrait quand même se déchaîner, faire de ton mieux pour essayer de nous donner le deuxième numéro. Merci et bienvenue dans Masolo Nabiso Oyo et à Portarabino plus. Tokundola, Masolo, il y a artiste comédien, il y a Mboka Nabiso au Congo. Merci encore de plus à tous ceux-là qui viennent de s'abonner à peine sur notre chaîne. Merci, abonnez-vous massivement parce qu'on en a énormément besoin. Voilà, sur ces plateaux, moi, je vous ai tout le temps dit une chose. Ça, c'est une émission éducative. Ce n'est pas une émission où on pourra seulement essayer de privilégier de n'importe quoi. Nous, on essaye de parler. L'artiste essaye de nous expliquer sa vie. Ils essayent de nous relater le carrière, le parcours durant et quels sont les obstacles qu'il a rencontrés, quels sont des moments de souvenirs qu'il garde encore dans sa cervelle. Aimables internautes, moi, personnellement, je vous conduis du côté de la régie pour suivre ces tout petits jingles de transition et on se retrouve pour recevoir notre invité de la journée. Connu dans le monde audiovisuel au nom de Popine. Le reste, vous en serez plus. Popine, bonjour. Bonjour, papa. Ça va? Oui, ça va. Voyage les Kaindin. Voyage les Kaindin bien. Les Kaindin vraiment bien. Et surtout que Batu balobelaka Popine malamu basuetaka makambuke liboso non aza modèle aza moamayele aza respect et tout. C'est tout à fait normal, il faut m'accomber les cas toujours bien. Ok.
ezala noka bongo parce que ezaka ateke baloba balamu lamu côté musu baloba pe mabe bazali oka peke no azala impoli azala rancunière azala boy mais oya malamu nde tozwaka bato bakoloba bazala salamaka mpona oloba po fo bazalaka po baloba po biso pe tokolaka donc c'est un peu ça. Je pense que le monde entier, bah, Congolais, bah, diaspora et les autres, bah, y est bien ma Popine, mais vraie identité non. Popine est un vrai prénom nanga. Je m'appelle Momoti Cécile Popine. Donc, Momoti Kabange Cécile Popine. Kabange? Ouais. Comment on a Momoti Kabange Cécile Popine? Dans la province. Dans la province orientale, mais ba Kabola na koma na Chopo. Si je comprends très bien. Popine pene muzana ya mupe mwami na seme kotana. Na yoka neme na lobate. Na yoka so baki moro na yoka na ngai parce que na vanda peu plus po papa na nganda za muta province orientale, maman na ngaza kota bandundu. Na vanda plus na batabandu parce que baza divorcé. Na vanda plus na batabandundu ki bandundu pe na yoka ki Congo. Donc ba je kutu to ko tonga ngana ki Congo te pour no répondre nyoso to loba na yoka me ko loba ka ande kokoso. Et oza muta bandundu. Balanda biso balanda onze kota papa. Yo luxembourg problème papa biso ka yo loba ko za muta bandundu kuna na TV. Donc naza 50% muta bandundu, 50% moboa. Papa nanga moboa, maman nanga za mongolais. Voilà, que son âme repose en paix. Moi, je l'appelle l'icône. Le malheur en est dans notre pays. Lorsqu'on est vivant, on a du mal à reconnaître des qualités des autres. Tantôt, on le dit d'une manière pour peut-être dénigrer et donner de valeur à une personne, mais physiquement comme ça, vous n'arrivez pas à lui donner ses mérites, ce qu'il a mérité. Lui, il a pas mal évolué dans ces domaines. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on a des générations qui a vu le jour, qui ont fait les succès, les tabacs, tout ça et tout. Et lui, c'est notre aîné Chaba, Messier Moscovitch, qui a fait un bon temps à travers les films. Et d'ailleurs, que tous les Congolais s'est régalé, s'est retrouvé dans ces films-là. Voilà. Qu'on perdrait, icône au bino perdre. Accueilli. Tout le monde a bantengo bakenda badudunga fura ba sans souci ba papa chef bakenda ba visa pa moi ba lisalangomba et ezolandana ba mama chako bakei ba masirika bakenda et lelo to komo beta lisusu lisolo ya papa na biso oyo azalaki cher Chaba un mot par rapport à la situation, il n'y a pas si oyo et Jubino Lisusu, la famille à la comédie. Bon, séparation à l'Iwa, et ça là vraiment pas si mon tout le monde a maîtrisé on a le bakia à Koufina à Koufino. Il y a des fois que tout le monde les kaka nanzelo moni baba na mo ba les parents na Koufi façon banana ba le monde a yopé mamu c'est tambolu et kiti. Ça fait tellement mal. Au bon siko muto bozala ki na ye ata nazwi chance on va anemingité parce que il y a za collègue ya papa nangé lombe nazwa chance on mona bon plus na bureau na biso et mona za bazana ba réunion mona po ye bomoni bonjour papa bloma bon mais nazwa chance on jouer na été nazwi chance on mona ya rozala zala na été mais na mona 3 fois na bureau na biso ya groupe Simba donc ça fait tellement mal na opesa ka ba condoléances na na famille na biologique na famille artistique nyonso ya Congo donc bana na ka courage biso to yo ka pasi papa Chaba Koufi mais pasi oyo bana na ye oya boti bazo yoka ekokana pasonga na yoka te na famille na epete donc bozala toujours makasi parce que za nzambe mutapesa ka yepe mutazwaka poso ki nzamba linga ki ngote papa Chaba pe alinga kufa te donc nzamba permettre ngo boye donc ayebi le pourquoi alors bo pesa merci ka parce que pa nzambe po yene mutapermettre je sais que c'est tellement mal mais on n'y peut rien. Donc on a volonté ya nzambe donc bon ndima ngondenge komeli biso parce que nga na yebi douleur ya liwa na yebi yango parce que na koufela ba être moko cher il y a deux fois soit na va na raison muto akena otikolo na yebi passe ondenge zalaka donc nzambe kam ta consolation nzambe te biso bata mokito ya kaka bozala makasi wala bo me bino kam ta pesa no kimia ezaka nzambe donc bozaka makasi famille biologique na.
Voilà, le message est passé. La famille biologique de notre aîné, notre papa, Chaba, autrement appelé Messier Moscovitch, Bozala Makassi. Je crois que Popine n'a marché pas monter. Elle est allée droit au but pour dire ce qui est clair. Voilà. Tant on une nouvelle à Liwanaï. Et ça qui on dit, bien aux Araki comment pour Liwan comme il a sangue comme il a rabattu une fête. Monsieur soupé na chambre, monsieur sous na pongi, téléphone est sonné, mauvaise nouvelle. Et yo Araki wapi et puis yo Zaki on comment. Nandaku na moni on na groupe ya ANTPC. Na moni CG Oxygène a publié en que non, papa Chaba ne plus et tout. Donc Nazaki vraiment Nazaki na manganda na mona zano ya muke na vandaki na moni a publié le mois bongo que papa Chaba kufi donc ça et bon ngate mo boyoka mo sanzaki no hôpital ka buske ma boy monde salara te bon ngate lo mo boyebi que non mutu mo razo bela et tout mais mba mora bo papa Chaba kufi kufi e ba do mo Chaba voice wana kufi ndenge nini ska bela ki ba blo mo bongo écoutez nga vraiment na nganda na bando teka dina mona message wana et nouvelle wana chaque fois que vous perdra icône moko bino na bino boso la parce que bo raison na nan que bino mo bozo tambola ndenge nini et puis tant bino pe lobi ko komake nzamba bengi bino nini bo tika na sima témoignage ya malamu to ya mabe to misala ya malamu ba œuvre ya to ba œuvre ya mabe bon kokufa nanu ezala ministère nzambe moko ya biso batamokilité otambola malamu otambola mabe kombo na ko kufa kaka so yokutu mwana baboti baobota ebo abimi morne boyo muto vandi dana mikolo na se amoyo mikolo belo sali ba masumu kili so okufi dali kamba conscience yo mo bika likambo na osala ya malamu na continue o na osala za mabe otikiti parce que biso osala malamu osala mabe kombo na ezaka robenga mi un jour okokufa kaka siko problème yo na conscience na yo est-ce que il faut na sala ka baninga mabe. Est-ce qu'il faut na sala ka bolamu donc yo moko siko zoata ko mitala marche na yo na se mokilo no nzamba bengi yo teza ndenge nini il faut ko planifier non parce que liwa e amaramba nzamba to kimia so eza bo pona ko kima liwa so pona mbongo me bate bele to mona ya mbongo bakufa te net ba président ba mobutu wana ba ko kufa te ana mbongo ko so mbaliwa mais tellement za maramba ye moko nzambe donc il faut kende kaka donc yo moko siko bongi se tamboli na yo mukole ko kuta yo ekuta na point nini on se baka bino mona bino bozo kufa trop o boka si batu nyoso bala ba morgue ka bata maboke batu nyoso bala ba morgue ba bata maboke te parce que bino vous êtes des hommes de médias c'est normal on a tozana ba famille na biso o tozape na ba problème na ba famille oyebi ngana roza na ba problème na famille na ba kati na ba âge mo ba ndoki alibota na babike bano makoko sa jamais 35 ans. Vous comprenez? Avant Nazaki, accident là, il y a une famille réclamant un IP. Donc, on a un problème dans la famille, c'est sérieux. Donc, on va dire que moi, on a déjà 30 ans comme ça, 50 ans comme ça, 40 ans comme ça, moi, je suis et je suis un artiste, oh, maman, aux autres disent que je suis un artiste, bon, Fabio Talité. Telle famille parce que batu nyoso bana ba morgue on ezaka bata mabokete eza na okandeka ke planning nzambe ke non yo kufa na juin yo kuno kufa na juillet yo kuna eza na ku biso ba artiste te ke bino mon na biso ezate eza marambaliwa poso nzamba ba ke ato bomi oke luke na okufa ta okufa te c'est ça ya maramri mon n'a rien à voir na maramba kufa dans un maramba nzambe moko si il décide aujourd'hui que Popine part na kei comme il peut aller solo Popine a kufa point barre ici Popine quantième de la famille et puis vous êtes un homme de combien? Père Langai, polygame. Oh. Donc, naza na botami donc na papa botibiso tellement belé, mère pas botibiso na ba papa msuma mi balé et tout. Donc tozala ebelé. Donc belé wana mais moi je sache que surtout na ba maman 5 awa boti 4 kuna boti wena we ngana mama langa na mo aliboso na union papa langa na mama langa mais na za aîné de la famille na ba ya kota mama na ba ya pe kota papa mais la relation na ba mi balende na za mona liboso pe nombre broza papa biso boss papa qui tabulaité ale qui tabulaité mais au moins tozé belé kota mama tozaki 5 totika la 3 mais kota papa nde toza
Mais du moins, quand même, les parents sont vivants, on est balé. Balé baza vivant, moko van na yolo, moko na zai na limité. Dis-moi d'abord, est-ce que c'est facile que les parents soient docteur ou je sais pas moi? Sérieux? Je me suis décidé seul que non, non, comme un artiste. Il faut la médecin, il faut l'avocat, non. En fait, quand j'étais encore gamine, nazara ba elo mo bona ko bengonde na ba kingai na bando linga via ba star. Na ndo linga ba joueur, ndo linga vina nga ba ba ye bango bilo mo ba chauka. No wana no mo amuki na ndo banga so na bala il faut na bala joueur mais star politique mo bo mutu mo politique mo ba politique ayebana. Donc mutu mo sala ka likambu ba yeba rae. Donc ba vina na bando linga bona ba ke ngai il faut na bala mobali moko bo ba lobela raye do ba ke moi si na yepe popine ba bilo mo bongo. Mais heureusement là ko linga au fur et à mesure ko linga ngamo pena ko komana peta mutu mo ka boiti. Malheureusement et heureusement malheureusement tonini na quelle classe na bandi classe ceux qui battent sur la 5e des humanités camarade mo bojuna na piembo te place azali akenda tika pa président Calais bon on na 5e te les na 2e CEO na na groupe Simba na kutana ya ndimosi na solo na ndimosi par rapport au recrutement et tout parce que moi la classe ngam na 2e CEO na deuxième CEO au pénalisé bisement mebele to koko responsabilité au rôle mo bo mona rabwe wana examen o mona rabo ke classe o chap so problème kende na ko tanga si sa groupe Simba ezali so si classe o ye to kozwa na mola ngo ndenge wana na deuxième CEO bon on continue un peu bêtise na ti na ko na 5e na ok pas président Calais ba répéter faut na lemba nakutana na Caroline mais 5e classe de sous ba ibsinga o peut-être so passer na ba tournage na ba rôle et tout na oboak sana bon na compté classe na 18 diplôme d'état na présenté na Katani après na bandeli sous na yo diplôme d'état maman na ki université na sisa na S4 pigé na Gombe je fais la gestion financière na ke na bando tanga na sisi le na sisi ka classe bo mo zunga na musala na komo sana caisse mobo na ONG mobo na bandi esprit théâtre pe ça nini e yo longwa na mutu tellement na bodo aussi madame bongo ba tinga place à caisse tout kan ezala na non ça na agence wana kende bon agence ko mo na ba problème et tout mo koko soka ndezala ka e yo kanga lero yo kanga le tanto zonga na nazara na pe idée na mobo ko ma pe artiste na ko beta pe tourner na groupe Simba tellement j'aime papa Loma en tout cas non j'adore mon papa na linga ke tellement mingi dans na ba wana star avinanga ata lelo ozo commissionné parce que zana no lobby poto mona belé a commis na groupe na ye avant comme même na groupe Simba je l'aimais déjà wana star a vie star na vie dans ce peu là bina ke petit na monde des abolo na bengo na groupe na mouvement na kenanga mais il restera toujours mon papa. Parce que elle a bien fait mususu président Loma za kuteke pona kinini asala pona nga donc na habité asambela leki asamba pona petit fond nga za sko aux États-Unis dossier mo ya makasi fallait ki na ke même makala na la police za kota zandwana lo mo la police za kunemba kanga ba criminel tout et tout nazo mutu banda 12 heures 22 heures babimisi le kinanga omona ta 10 francs yo kata na ata 100 francs yo kata na bona pesa été donc mutu ko sa bloko na foza raye atika nyonso ko rosa na journée wana zwai na bureau na vandele na bureau papa il faut to kende kaka to keti kuna banda er to kende ki 22 heures tout al bosso to kei to zonga ba 20 heures tout en baito kende ti 22 heures de kinanga yo bima Nathalie te papa na ngala fa wo me fonza ma pese longue vie de fonza ma pese vraiment longue vie président Lombe wala star a vie nanga sikoyo na yena bité tellement na linga groupe Simba le nota ba meta ponga modèle nanga za la meta le nota ba meta na mona bango no meta mta inspiré pour ta msalo oui na linga ke pe meta na linga ke tellement mingi wana sœur nanga na linga ke tellement trop donc selon moi ba meta
naomona ka bana groupe Simba batanwana naomona ka na bi ngaka ifuna ya me groupe Simba opeza ki po ya melo mo facilité po ba meta bazawana ba Liza ba Marina do bazaki ba Peshanga ba Beckham do bazaki zaki wana obona ke yomo mitelo bino jeune fille ba âge na so mon dira za la raté to za ka on dirait moko mi balé Lina na Gloire Gloria so Gloire aussi je me trompe pas bazaki ka ba mi balé ndio ko sala peke na bino na chaka mtu oye yinde yindaka na kota kaka na pe bona na signer kaka na tika CV nanga so rile na tika CV boyo ko bima na kutina président Lombe la so na me ko lukanga non na ko tika CV pas CG abinanga théâtre OK c'est bon akei nenga pe na kinanga pe na sali bo ba senga kinga na sali pane tunde pe na yo banda na peti na banda pe na zaka na groupe Simba ti lelo na zapeka wana na yaki na ka mbolo tozo kende malem na kompe financière lelo c'est ça. Comment financière na kati ya groupe Simba? Ouais. Ça va. Kazela bongo to yaki oya muke okolati. Na okola donc na okola kana kati ya groupe Simba na kobi maman mubimba kana kati ya groupe Simba. C'est un peu ça. Vous avez discrétion makasi so discrétion l'équipe makasi mabe hein. Non mais on remarquera que tu as discrétion za kana suka na mobo ya ku feke na maramnaye botika lipe na richesse. Mais na kokande ba o bobi to ben comment utiliser un terme ngo buzz. O babilo mo bona chrétien pour non. Ga kokana chrétien ba tuté. No chrétien ba tuneni. Ngamo na zananga muta maboke. Na obunda po na vie na nga na ndenge na nga. Bo siko na ke o chrétien par rapport à ni. Po na zwande tinini. Tu vois, na ko chrétien mutu te na sala mape déjà au chrétien ba tuté. Donc na kokana maramute ki o aloba ki kuna zongsa kuna Simba kuna non. Voilà, nous allons souffler un tout petit peu du côté de la régie. Gloire qui a mouiné. Moi, je pense qu'il serait préférable de pouvoir nous balancer quand même quelques éléments que tu as rassemblés pour notre invité qui est bien sûr notre maman, qui est humble, sage et intelligente, d'une très forte personnalité, Popine. Nous allons suivre quand même quelques extraits du film Héritage maudit que Popine a incarné. Donc c'est une très belle histoire et elle avait vraiment incarné les personnages comme il se doit. Donc je demanderai à ce que vous nous balancez cet élément et on se retrouve pour la continuité de cette émission. Gloire, c'est parti. Popine. Mosantu. Boya kabino nyoso. Ramazana. Mommy, très joli hein. Oh merci. Tu sors? Non, c'est bon ok. Où ça fait vous tongo boy poani? Tika moi ça moto. Je n'ai rien dit moi. Tika moi ça moto. Tika moi c'est dans chic. Moi c'est Nayo mais notre maman. C'est ma femme. Oh, c'est notre maman. La mère de mes enfants. Ah là là, mais papa t'as oublié. Non. J'aime votre maman. Ma fille. Non, t'as Maman, t'as mon non, que nous sommes camarades, bananga ikuna na zandote. Ole unani. Nambisha mai mama. Tata mwasino alinda koria ikachaka. Bon, et ben non mankenga, nzabe malemba. Makio. Sina keinde te. Okay ndo. Obo no tindela ngo. Okay ndo wapi bona tindela kayo malemba. Balo bena ngala bomba, mena ebisika yo pe bomba. Bomba ira ko ni yo bomba wana. Ko mi ko bomba ka ngai maka. Te muskis no yebisa o. Ruba. Yo ko yebisa pe mutu te. Na ko. Ndeza na biso to ke poto. Ngala oke na nga poto. Ya po ke poto, biso nyoso to ke poto, papa ke tika biso pa ozonga. Papa sala cop pour ba partenaire na sika tata moi c'est Simbi azui ataba $300,000. Bonjour maman. Ah, que Dieu soit loué. Na luki manga mingi nzelo na moyango te. Toti prière na liango pona. Combien? Oh 500 papa, oh 300. 500, 300. C'est là 1000 francs. Hein? Okay. Tu peux ne pas au Katango, hein? Pour moi, c'est un expert.
Carrément, on dit que comme d'autres Kamanga. Ah, moi je suis un comme fief Nanga Manga. D'accord? Allez, bonjour. Bon reste de la journée. Hein. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci de retour sur ces plateaux. Je pense que là, vous venez de suivre l'extrait du film Héritage maudit que Popine a incarné. Popine qui était la cadette de la famille. Hein, Rama, Mosantou, et puis Alain qui était leur papa, et puis la fille de maman Milo. Voilà. Mira Bouka, moi si Oyatika Love na défaut, Nakatia Italie. Voilà, je pense quand même que Oza qui n'a besoin de Popine Yeo, et que ça tellement important. Après, film Oyo, peut-être Oza na suggestion, Oyo ça là, après avoir Koyo Popine n'enga s'exprimer. Voilà, et JDT Diaz. Maboko Bank, s'il te plaît, naïbi pourquoi on a rappelé you et naïbi pourquoi on a insisté. JDT Diaz, Maboko Bank, ennemi, ya maman solo, ya motema ya kati. Voilà. Popine, tout à l'heure extrait na yo, na héritage maudit. Apparemment, on dirait yo ba rôle ka ya pas si ya mawane simba bien. Ngala na se fijaka te na mama pasi. Ngana nanga polyvalente so botinga na sa makelele lonsa nanga so botinga na sa makelele lonsa la so na ezala bonoza et pourtant kunga ba pasi wana mana za difficulté mambolé la trop malgré la vandi pemela la patronne on ça l'effort mais na za difficulté la patronne na Belle Vie TV wana chef nanga na Belle Vie TV place na travail kana régisseur général kuna donc na ça l'effort parce que yeba kota ko lela sala ba jeté na ça l'effort mais non la comité donc naza nanga polyvalente o nyonso bo pesa nga na okena nga na monsieur Audace monsieur Audace Milando motema maman fi Milando en fait bango mi balé banga bayeba responsable à concept Touch TV et pour votre information maman nabiso a fi Milando a tout ça la chaîne na mususu batfo ba s'abonner za masolo Zali Masolo officiel TV donc beau s'abonner massivement et tout balingi bayeba na héritage maudit tant ba pesa ki au personnage wana ko ka filmer secret na yozaki nini pour incarner de cette manière là baba ka récite film ezaka casting parce que les binomo bo sali casting bo tchenga wana botala ranga bomona ke soto chewana e osimba ngasi ko pe mutu bo pesi yango bo responsabiliser ngango ke zwango dozali kambo kota siko na kati pona pesa mno o bo luka tana pesa 100% te mais il faut na répondre tellement à 85% tellement 80 pour ça bien donc moi la maye la zelo le ba ebiso likambo observer oyoki artiste vineza ko observer parce que tout temps la bande tout monde a que mutalibo moko sa bo zota ko observer pas oyebité lobi ba ko pese pe rôle mutalibo ma bo so mo likambo za na pioleki non artiste a observer ka azo ko observer et loko nyonso comme na via mutu c'est ça na ko vanda bona mo bala mo ba osona ba sona na telle façon osona bien ngana copie oh la ba fio osama ngo bien na copie artiste vineza ka observation na observation les beaux pessinga on sait que vous avez na confiance dans que surtout tie place wana a beta ngo bien ngape siko mutu likamwane ye il faut siko na se concentrer que ah lora ba pessinga bona ke na ona yoka ngona lisola film ngona ko sa ngondeni pour tout ça la ka illusion du réel. Alain c'est mon père nazuka Rémi nanga na commissaire Alain Rémi c'est mon papa donc nazuka Rémi quand on dirait papa je dis Rémi n'a pas bien Rémi nanga Rémi c'est mon papa Rémi momoti na lingaka tellement je t'aime beaucoup papa nazuye kaka na cheye na komona Alain lisusu te pona nga na omona ka makambo na sala na Rémi on a sala on parle donc on saka illusion dire et ça là ku te que il faut simba qui c'est non to sala na saka ba auto mona na banda kuwana na bayaya na biso solo ba Candice ba Nicole Momoti ba Candice Kandolo do ba mabna vivre na parler na biso na Mavero mère maman nanga donc na zuango kana commissaire Milo komika Mavero
et sili et alors groupe magité parce que comme on tient barrière oh Isaiah Milo au comme dans la barrière oh papa Alain au comme dans la donc babino kara papa no eza Alain mbala moko au commissaire papa no ya solo moi la maman c'est qui na ngo bien c'est ça et tu connais ba combien de temps au salina na groupe Simba donc nga vraiment na banda carrière na nga na groupe mo boté na kendo ba former nga moi une semaine non na bandi carrière na groupe Simba moi j'ai 11 ans maintenant 11 ans na groupe Simba donc na bandi vraiment dans na uta palais na groupe Simba na vu élève à Dawenze chef na za c'est Dawenze ka bien pour moi na former na maboko na ye donc Dawenze donc ye muta former parce que le nga na yaka ba CG bazaka te ba papa le bazaka vraiment te bazana mamna mambo sala sala donc tozala vraiment bisongai ba Naomi ba Herman ba Dacosta ba Eric donc toi vraiment ba toi Dawenze muto azwi tana biso na répétition na tamulai par rapport ba chef nyonso donc biso to ba fruit ya Dawenze donc azwi biso te ko former biso ti to comme ba otoza peut-être lelo c'est grâce à Dawenze ba CG ba yara na ba mezaki dasi na évoluer na Dawenze ba 2 ans mo boy donc na évoluer na Dawenze papa le pe ba yaki ba ya moko mais muto na vanda na temps plein c'est Dawenze donc abana fruit ya Dawenze ngai Naomi Herman Dacosta Eric Yasmine bis de bana vraiment ya Dawenze pendant que Yaki Ezaki facilité c'était pas un clic quelles sont les difficultés au Kutana Ginango oui difficulté na Kutana non Ezaki premièrement les rejouer les romati dans bis za rasoko mati na scène il faut aussi scène il faut pas ça le remarque monsieur kimi sa bactère monsieur soya kama Monica ke on dirait ba olinga na ba ngati ya na tika na ngai mais biso to lenda kaka o ma pe yepe bo remarque on zeli ba peso ya malamu do ba pesa monsieur pa bo ina o peso pe remarque papa tika o ma musala ka so lingi yango za déterminé ndengo koma parce que chose na ki mutu mona ki na facilité na ba o sala sanga belo na tika na nga mais na tika na nga pe tellement j'étais déterminé na bi non bango ba o sala ngo ba sala nini bana 3 makolotin bana 4 makolotin bana ba makolomi balé maboko mi balé donc bana ma pe spécial te ba o sala makambo nga pe na o sala pour anité malgré ba remarque ya positive to négative na ben non je serai toujours là ngana bino coach akatoko bamba na batatami awa na zana bino c'est ça et tout bêta tout ça s'il te plaît question oyo en tout cas comme marché ba monter ko lobango pekate pour s'appeler ça public pour ba monake logo la to ça on a bureau ya Simba logo loza actrice et puis za financier na kata Simba tu te dis que na lobaka rapo ce qui ba yoki to ba tali au créer un problème na vie toyebi que nous avons ce qu'on appelle le haut le bas nous avons des qualités nous avons des défauts du côté obstacle au lobby na ba qualité du côté positif ba avantage ya musalo na Simba ezanini et puis yebisa biso sincèrement est-ce que on se retrouvaka to ba mekisaka bino kara moi musunyangulu après ba botoli bon en fait musala onanu ezala on peut na bambongo te ndetolo ba ke peut-être ya ba Nigeria ba sa marama bango bana biso non en fait na kini musala maboki na mbongo te musala yo mo la ba bino bona ba succès mais bona elo te bo senga kaka bana ba on a raison ba lo bana biso ngo parce que mbongo ezate ba tumsu ba ko sala théâtre na bulu ke na osala pona yena scène surtout blog ba internet le roi na face na bien na taille na bien na mobile olinganga mais osa te que parce que za musala na yo donc ça na bulu moko wa intérêt moko boy ya na batu musu ba ya théâtre bi ke na ye musala ya mabene ya malamu ya musala mais batu musu ba ye mukolo cop mo emona na bia tiki na kina po ya kina bulu osala ngote ya kina bulu ke mukolo kuta na mutu moko boy na simzela na kinanga mbongo na musalo vraiment o mutala ba ke ngana vivara mieux peut-être ba leader ba mon côté likolo je sais pas mais biso batase vraiment en tout cas na habité si biso comment créer ba propre entreprise parce que ba j'ai l'honneur to lembia ngo ezwa maraté donc tika na créer ba bilo na nga moko pona za boss na kwena nga na dépend nga na mutu te théâtre na osala parce que za passion nga na lingara ngo na osala yango mais so ezake pona mbongo na futa ndaku na futa mai na futa courant te wana kosi
Donc ils a que le baka pas site on peut comme belé OK pem sur voilà bo benginga moi boye na Bellevue TV na zora moi un peu na la fin du mois les pe na tourner malgré on a zora transport ya fin du mois la patron na futanga mbongo na nga ya caché na nga na so atinga na film na ye au futanga là on peut te comme à fin du mois parce que na régisseur wana na on peut moi transport na nga les a pe na groupe Simba nga mona futa bato bona mi futela te poani na mi futela pe c'est pour ça que basali casting ya film mo boza zando et mon papa benga ngo zando mo ye ba wana o futama na sens wana donc va courant na mon pouré donc na sens wana donc ils ala bongo. OK voilà sikoyo nani opinto solatin nani amabete awana yawa en tout cas na émission yo franchement toi na défaut moko makambu ya batu etala bisote to carrière so ya 11 makambo zanga mo tuna po sala beauté pour no zanga faut tangela ka comme mutu mission etalama. Donc émission est éducative. Mais biso mbato sola na to beta kati, hein? Et na ebike bebele ba kokate. Bato ba ebike mon popine a modèle. Popine a différente. Pesa kombo na ye PPM beauté. Na pesa na mbote. Na comprendre question te. Pesa kombo na ye et puis PPM beauté. Voilà pesa na mobile nanga. Valable. Bon, pour ne pas na kotanga na kombo le problème c'est que abimina nous officiellement pas na bisoté. Na kotanga comme on est le boss le biyete mtabimi. Oyo etika la ba internet be mission etika la. Ba mi ba bino bozala drôle, mon nga otanga ko ba mutu moko boyeti. Bon. Donc il est là, il sait que je l'aime beaucoup. Na linga ke tellement mingi ayebi. Ayebi, je l'aime beaucoup. Ayebi na linga ke mingi. Attends, tripoter na David, na otanga comme c'est. Ayebi ke na linga ke mingi, mais du fait que ça na relation mais ça physiquement entre ngana ye, maman koyeba et tout, mais ayeba ni officiellement te. Attache à ça au pire non pas père na ngana piété. Bon longtemps comme nous avons, ne bo sem to bali no ngati. Te na otanga te na te papa moni bino mi bala tana bina benda yo soko ba ko bala ngati bino botamola ba calcul et on comprendre o ben biso bino mo ka bo pesa biso mayele oh parce que o moni ngai mobalo e ba moi so bala mais moi c'est ba mobalo o bala été c'est ça po yo o cause na biso 4 mobi ke petit o tena parler eza Olga wana biso 4 ozala pesa so monyo so bi ke moi so ngana obala lelo et Olga moi ça staff na mva na terrasse ba mona ngana bimala fimo we ona to denda yala ngoyi mais oyo chana parler mama bana ye bozala na ba calcul wana okoza na biso 4 5 mo bi ke oya parler za oyo ba oyo ba mona ngana kena nga staff mo boye o gramalik o ni to kene na ye bokei o to keso ki wa bokende ba nini bokena bino mais ya parler za mutu bo. C'est ça. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. To conclure sur un extrait, il y a Héritage maudit. To tellement na Essengo et surtout que to yambi na fin de l'année. Voilà, et ça émission mon to concevoir encore en abandeko. Oyo bazo le kana concept touch ou bazo prester na concept touch, ba fanatique na yo bazo tala yo, ba fanatique ba na yo balingaka yo, message et puis mbote pour na ba nouvelle lan na banani et consort et puis souhait na banani pour na nouvelle lan famille Libota toujours donc famille Libota ba fan nga nyonso balinganga donc ba meilleur vœu ya bino na ba famille na bino meilleur vœu na maman na nga na lingaka mi wana ami fidèle na ngai ma mère ma Véro na linga ko tellement ya trop. Donc tu ba bolingo ne zaka nzambe donc ma Véro na pesi ba meilleur venanga na famille artistique mobimba da batu nyonso o balandanga na groupe Simba TV balandanga na Concept TV yangone balandanga na Bellevue TV na ba chaîne musu na kendara pe na pesi bino bambote pe ba meilleur ve na pesi meilleur venanga na mon coach Santos de Gira coach nanga wala coach a coach a petit na de loin peu de près coach même cause coach était donc empereur de Lausanne
Eric Kossi na kati ya Paris wana babi partenaire na ngai à vie donc partenaire à vie Eric Kossi donc Fallon Masiala ya mesme na Allemagne na pesi batu nyonso o balinganga bambote na ba o balinganga te na ba o balinganga donc na pesi bino bambote soki borozwa kaka yo so pa bino rozwalanga te kayo famille momoti mobimba na pesi bino mbote famille Onzungu na pesi full boss ige bina filé wana président na ngai donc full boss full boss na pesi yo meilleur veille na libota na mobimba na pesi meilleur veille na na grand frère ba question des grand frère na Davidson voilà ya na tango dona madame na pesi na meilleur veille na pesi na meilleur veille na pesi na mutu na bienvenue Masulama donc mbote be place azali na linga bino mingi na linga famille libota na linga ba fan nanga na linga batu nyonso o ba sepela nanga na linga poso mutalingi na yoto forcer te bolingo ba forcer ngo te so mutalinga kote donc oya lingo faisons c'est peka ba retour ya bolingo wana c'est logique donc oya linganga na pesi moto po linganga te na pesi la patrona mutasala ke na kombo na nge vanda na makambo internet c'est Belle Vie Candy donc wana la patrona donc wana yaya wana la patrona donc Belle Vie mutasala make kombo na batu ba maîtriser ngo na ba kota libanda quoi parce que la travail na groupe Simba tozo ba chance on a vraiment te ya ko chaka ba film na ba internet c'est pas trop donc ceux qui batu ba comment ko reconnaître na facilité ba benyo na facilité ça ba ndo luka fio yo moi fio no mone wa pe le combo nene c'est la patrona donc Belle Vie Candy ye mutamema na nzonzi te mutamema na nzonzi ya lule mais la patrona ndem ta sala que combo batu ba ko na maîtrise nango c'est ça mais na ba niveau ba kin awa c'est groupe Simba. C'est mon papa président Lombe mon boss à vie. Papa nangé Lombe m'a tapé ça sur ma chance ba groupe parce que nazaki pembeni na ine c'est que Belle Vie a mon pied non la sali nereza bonne entreprise bino nyonso ya sali mon entreprise na mo bona zo ma récupérer petit nanga oyo to bosara na mais biso toute ton entreprise à papa abenda mo leki yaka boye o sungara mo ya yaka ndezala na zana la patrona wana na Belle Vie TV na Candice Star TV. Donc la pesi batu nyonso tumbote gonfo na Candice na linga ko mingi. Donc tantine na chérie Dostine Yamapo na pesi Sandra Poussa batawa batantine na pesi nombote na linga bino mingi baleki na mi balé Angela na Nadège moko na Canada moko na États-Unis donc na pesi nombote Maxime Momoti na États-Unis pe na pesi nombote. OK. Maman Masolo officiel TV. Bon s'abonner parce que kuna pesa mama belubu ba ke lubu donc bon découvrir pour la lambara bientôt bo kana Masolo TV donc bossa mama Solo officiel TV donc mama Masolo officiel TV ba fan nanga o balinganga bo s'abonner kuna parce que kuna pe bo mona loboko poto bo mona to zaza pe o pesa ya biso kuna pesa ka pale once comme menda salimo lo na mo ya pembeni donc bo kende ko s'abonner kuna donc bo mona ba artiste na bino bolinga mingi to zala zaza wana pona ko kolamba et tout ba émission to zala wana. Voilà, to komi na suka siko na suka biso aussi ça na question moko Naomi Lufakenda na mobile na Roger Kalala Deborah Bombole Camille Tobeta Deborah Bombole na pesi bofre na linga mingi Simeon na pesi Laetitia Mwamba Priska Kamushipi Jérémy Chabani Décor Ilonga CG wana associé nanga CG Luka chef Alain Lule Dawenze bana Simba nyonso na pesi Jordan na pesi bino mbote na lingara bino mingi bana Simba bana Belle Vie TV na pesi bino mbote ba Marina Laba CG na biso Belle Vie TV Lisa Diasula na nanga ya régie Jérémy P Cordo adjoint à Belle Vie TV azape même temps na régie donc Tommy Gelo Kimbimbi bino nyonso na linga bino mingi bana Belle Vie TV. Question ya suka poto silisa na yo. Soki lelo na musalo yo. Muto yo zo alwa papa abi je te prends en mariage osani. Na tikiti. Na tikiti être. Bozo mutabi na ga balio.
Abiti ko tika te poan. Non tika. Bon on ça zone. Et si boye bingati. Écoutez. Voilà. Merci beaucoup Popine de nous avoir réussi ici et puis d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous aussi parce que bokanisa kinga toi et belé mais boponinga donc c'est que nous a considéré dans Concept TV. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup Gloire Kiamwini. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Je ne peux pas me séparer de vous comme ça pour autant dire merci à la personne qui a tiré dans l'abstrait, a ramené dans le concret, raison pour laquelle aujourd'hui vous avez Concept Touch TV et puis à son épouse. Merci beaucoup à vous, messieurs Audace Milando et puis maman Afi Milando, maman Masolo. Merci, beau s'abonner massivement à Maman Masolo officiel TV et sa chaîne oyo et la bino ba nouveauté ba nouvelle yasika et lubu so lingo découvrir makamususu de l'autre côté bo s'abonner massivement bo mona ba star na bino ebele et surtout ndenge popina utulu ba bango nyonso bo mona bango kuna ninga lamba soka lekisaka mungwa toko yeba popine soka lekisaka mungwa. Voilà, merci JDT Diaz Maboko Bank, hein, ennemi ya Maman Masolo et puis Motema Yakati JDT Maboko Bank naloba mingité s'il vous plaît. Marie Bouka, moi c'est Atika Love na défaut na Italie, coup de chapeau. Moi je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. L'actualité reste en continu sur Concept Touch TV. Ciao. Alléluia, Hosanna, yondo zana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongite na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda inako